lelo na yekolobela Moïse Mbi oyo kolobela Moïse Mbi ozo encourager na mabe asali mabe mon côté asali mabe atikala ko violer te nyonso wana bazolo beza ya lokuta ba photo peza ya lokuta nyonso wana natiaki yango na ordinateur eza ya lokuta et là ba montage eloko moko eza te bon il paraît que yo pe na ba téléphone no ba bilo mo nineza toko vérifier ba nineza non mama Claire nakanga même te mama Claire ayebi téléphone nanga yango côté Facebook yango mettre ngana côté mususu yango yo okanisa eza nini mais na galerie oh nini papa mais yo zala kande ya wakotuna ngama bino ne buzo yiba ba téléphone ya basali ya nzambe bino te fait toto dans des images de 4 oh dala confirmer te toto en direct prophète malé le prophète oh Yahweh 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 mon espoir Yahweh 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 tu es mon espoir makambo yo salaka ekamwisaka bana Yahweh mon espoir makambo yo lobaka suke kokisama tu es mon espoir tobengi oza komba yango tolobi elonga Yahweh mon espoir kambola na maisi mopiangalanda yo zinda tu es mon espoir Yahweh 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 mon espoir mon espoir papa yamba mon espoir la basa mon espoir sungia bagaye mon espoir Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci Nabino Nyon Stobozo la Nabiso de partout. Bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya roloba kenzamba boto kwaye wapi elongo na filo mukwaya motema bivens de homo depuis Londres na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston pe na frère Papi Kongenda l'homme de Simangolo depuis son défend les pasteurs fait amis à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich topé sur Mbote et Sika Ozo la Nabiso et à notre sœur qui nous suit depuis Ipen topé sur Mbote et Sika Ozo la Nabiso son nom comme échappe c'est qui le nom Arnaud. Donc notre sœur Sandrine Mananga est magique topé sur Mbote et Sika Ozo la Nabiso depuis Ipen Sandrine Mananga bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya ko bagenzamba boto quoi et ouais bien aimé to sali moi déplacement donc tout en déplacement to zali awa na prophète Baraka Mugisho l'homme de Tikotake que boyebi très bien affaire Moïse Mbi et commis wapi et soukindengeni bien aimé bon monaki l'évangéliste Sonny Kafuta évêque alobaki Eliane Azon Sedikamo na kati ya église et Moïse barokutana avanda te à le souster suite à Bamakamo et les canons c'est que l'église est confirmé que Moïse y est mutasadi vraiment Bamakamo tous a dit dans les prophètes shalom l'homme shalom balani na bino biso na pesi bino mbote na komba Jésus Christ ya Nazareth bande ko na biso ya poto ba o bazana mutema ya Kristo Yesu ya amour na pesi bino mbote na komba Jésus. OK l'homme de Dieu prophète Baraka Mogise bande bazola na biso venimé za moko avant que tokot na mozindo a masolo na biso Moïse Mbi lelo église basanzie
bazolo ba ke Moïse mbiye concerné les événements ya Eliane alobi ke Moïse baba robimana ye asali ba makambo ebele lelo bande ko monde entier bazo critiquer les pasteurs Moïse mbiye ki aza ya nzambe te nzambe abimisi misalane na mposa ozali moko ya ba grand pasteur na mboko yo na makambo ezoleka na corps de Christ elo onino koloba anga nazoloba ke Moïse mbiye aza 100% musali ya nzambe Yesu alobeki soki bafinga kinga Belzebub ce que oyanda kuna ngai ba kofinga bango koleka Moïse mbiye wana eza bitumba mibali o mibali baleka gana kati wana eza bitumba pe ya basali ya nzambe ya basali ya nzambe bana mibali ya basala ba mabe ya basi via kindumba ndenge bimeli omoni na église même awa ba Jezebel bayaka ebele mama Claire abengana bango ebele bayaka bakoko tini lo mwa ba fille moko boye bakoti na église bazawana Moïse balanga soika ko boy ko bala bango babimisi makambo wana eza esprit ya ba Jezebel mais oya mwana mwasi ba preuve ezali ke ninga lobika na ba preuve ke Moïse babana ko bien na Moïse alongo sieze mais comme il veut la ke ofunda les kamo ko ba Moïse aza docteur te ke alongo la zemi ya moto docteur nda lokola la zemi Moïse aza pasteur et deux soki balongolo zemi et ça le kola 4 biso lelo tokoyeba ndenge nini ke balongola ezemi bana basi ba chele balongola ka bazemi partout na Kinshasa chele nyuso soka zuize malongola gango ngana zoka même famille wana pona nini okukozwa mwana okexposer na ndenge wana ifali bandi maka 10000 wana bapesi bango baningisi mwa muke bakisi bango mwa 20000 bakiki koluka lupango kuna na nsele mais 300000 ou $1 million wana bazoluka vraiment na mutu ya pasteur ezaka kopi ya mbongo papa toyebi ezako fi alobika a sauver milimu oyo eza na kati ya église ba âme asali mpona sauver ba âme akenda kuna na bon marché akenda na paka juma akenda ko sauver kuna akenda ko évangéliser kuna azoya ko sauver ba âme na église ya bato na église kasi esika bazo basali ye mabe senge ba âme suswana balongwa kuna baza sauver mais akenda na paka juma bon marché bandumba batelemi kuna akenda kuna évangéliser sauver ba âme mabe ezoleka kuna yoko kenda na église ya muninga ke ozo sauver ba âme yazwa kabatu ye mbi yazwa kabatu na makasi boye église nanga boye abendi bango na bandako baya ke église na batu wana bakedaga wana okanisi ba bazoba ce qui va yebi grâce aux ali kola Moïse mbi batika buzoba soki bakoti copie bango akolia mbongo batika biso kimia wana ezaka copie ya mbongo papa to yebi yango jour bakopesa bango mbongo mwana wana kakati mbangu bino botia minoko na ba YouTube na ba Facebook bokoluka mbatu famille wana bo mona bango te bo soutenir kopo comme kope simbi likambote me Moïse mbi nga baraka naza awa komba boya kimbongo wana optinda kinayoka ki 10000 ko pesa bango eloko te ko pesa te atana 100 francs bakozwa te non yozo encourager mabe ni naza encourager mais balobi ke Moïse asekani na mwana bantu ya mwasi ye azala mwana na otoleki no ya mwasi maloba prophète soko lali na mwasi yazo yoka goûter oh prophète non yazo yoka goûter prophète odali bosaka oui soki babana osakana seki babana kiko sala mutu na mutu azo yoka goût pardon les prophète baraga non ndi nazoloba te pardon les soki ye babana ko bima naye ya bana ko yoka goûter ekoma lelo basakani na ngai yo ndo kenda kuna kosakana na musali ya nzambe mais na ndimite ke Moïse akokupe kosiba mwana mwasi wana kitoko kutu te Moïse mbi yo kokolinga mwasi ya ndenge wana Moïse soki vraiment za solo linga mwasi wana yaka na kolokilo mwasi ya bien wana za mwasi te wana za mwasi ya niveau ya Moïse mbi international aiba na Afrique mokili mobimake na kolinga mwasi wana mukuse ndenge na monaki mutaka mwasi kitoko wapi kitoko wana za mwasi yo yebi kotala basi kitoko te mwana wana mwasi kitoko franchement Alvin na mono yebi basi te yo ndo yebi kotala te wana mwasi pe aza mwasi kitoko papa yango yo likamu nini wana mwasi c'est que vie bomina vie moko bino na bino babenga basi ya kitoko babenga oya mapa ayaki kop menga baraka na lobi kopo wana na nile yango ekosimba te pe Moïse mbi akokolinga mwasi ya ndenge wana te Moïse soka kolinga basi wana kutu te tiko yo olinga basi kitoko olinga basi yo mona mama Claire te
on irait déranger yo tellement que et da bizale bino na bino bosala ba makamongo omoni ke ba ser ngo a dévaler a motiver ba misusu ozoba ya yo bima botika ko kitisa Moïse peka même bopesa Moïse valeur bopesa Moïse valeur bokende kozwa mwasi moko asalaka alambaka na ndako ya batu bopesa Moïse ke ye Moïse abimaka na bato balambaka na bakati ya batu na bachele nini tout ça Moïse abimaka na bango prophète Baraka pour yo makamo la jeune fille alobi victime et dans nango kopeda complot d'ailleurs sur le coup omoni Moïse yo vanda calme biso tozao biso to défendre yo kutu kolobelo côté et c'est pelisinga ndongo za calme si ba kay justice jour mutu akomeka ke ngana mobiliser déjà 10 000 pasteurs 10 000 pasteurs jour mutu akoloba ke o Moïse azokena na tribunal jour wana procès ko zalate potoko sopa 10 000 wana na sima na bango 10 000 pasteurs ya Ekobo babenga na ba nani bandumba ba ya pasteur ou comment to ba o bazotambola na droiture na biso nyonso lingi ko benga biso soki satanisme swati nini benga biso pasteur ya Ekobo to ba o bazotambola na droiture bazotambola na eloko olingo benga biso mais biso tozo soutenir Moïse Mbie 10 000 pasteurs jour mbi ya konyatao toyoki ke o ba bengi ya kenda kuna na tribunal 10 000 plus na bandimbaza simana to sepana wana totala soki procès ozala oui mais faut ya Moïse Mbie te Moïse Mbie azangomba munene bakoki komata te so bino tsuko déranger bino na nini tsuko ki ba dévaler mabe morbo faut za déranger tolingi lukuta te soki mwana wana lobinga na Moïse tobimaki 10% na koki kondima Moïse Mbie aza mbali kitoko aza star aza na mbongo nae combien basi awa bazowelela bazala na Moïse Mbie awo violer mwana mwasi wana na nini aloba qui to zalaki azaki mobali nanga wana nako ngape na koko ndima peut-être comme aza mariete na koko ndima mais koloba ba violer eza lokuta koloba bastia batiaki drogue wana eza kosalir wana eza lokuta ya mibale kolongola zemi wana kondima ngote bachele balongola ka zemi soka longola ka bazemi ezalaki ya Moïse Mbie te ezaki ya mibali mususu Ezaki no makamozo lo boy ozana ba preuve ou comment il y a zana ba preuve il y a na ba preuve docteur nana longolezi docteur nana bazolukaye moni lokuta ndenge zalaka yo zalaki awa oyokaki makambo basalanga na braza balobi nalalaki na mwasi ya general ezalaki ya solo balobaki na escroquer batumbongo ezalaki ya solo bino nyoso wabozalaki baraka na zongi na lobi bopesa nga siko ba preuve même bato oyo bazofinga Moïse Mbie bakakati mbango bakimi lelo bovandi la Moïse Mbie nga na ondima mambwana na ondima ngote pe mutu ya koloba ke o Moïse ate loba yondo tindaye soko tinda yete meka kote na dossier wana maleme papa yosko ozobeta lisolo docteur ango aza a obomie awa vous comment abomanye pano oyi place ake parce que lobi ke wapi docteur oyebi ka kimi abata me pano yo bakanyea no yo ndo lobi bazoluka docteur olobi balongola ngazemi na tu n'es pas docteur nani o azokima komba docteur azanani docteur ayebani pete hôpital nini baya baloba na hôpital bayebi bana ba hôpital nini ba pesa journaliste ba pesa ngokuna papa ngana edika meko mina parquet eda kuna ba pesa soki bazobimisa mutakala ya mutu ya montage mutakala lukuta ya mutu ya lukuta piso to sala ga filmage ngana zana ba ordinateur awa soko pesinga image na photo ya mutu na kotisa gaboy na zana ba programme zana ba ordinateur nanga awa soki eza image ya solo ekobimisa keza solo soki eza biloko ba monter ekobimisa nazwi ba image wana nyoso bazolo ba ambi na tiena ba ordinateur na eza ya lukuta eza ya lukuta ya biloko kusangisa nazana ngana na ba matériel oyebi ngote na Congo oyo eza na mutazana ba matériel ya ba programme ya ko détecter ba image kolekanga yanga eleki même ya FBI parce que vu au bino bozo mene au bozo trouver non bozo ba kanda nzambe te que là déjà que nzamba zo frapper mo na moko soki nzamba frapper ngai etali ba réseaux sociaux te
Ils likambo entre nga na nzambe. Bala kisa ke kinduma no eleki bandimi balongwa kuna. Mais Alvin, soko lobinga nga ba ko frapper nzambe ba frapper nga yo ero koleka na pa moment moko difficile. Nana zo frapper yo. Na se mokili mutu nyosa lekaga na moment difficile. Ozala ya nzambe, ozala nzambe te, biso nyoso tolekaga na kati ya bitumba. Ozo comprendre? Ozala musulman, ozala kimbangiste, toleka ba catholique, ba sango, ba bimagana ba cité. Yo monaga elekaga na ba TV na ba réseaux sociaux. Ba yebi ndenge nini? Non, ba yebi ndenge nini ya kovanda entre bango, ba sisi makambo. Po tozana kati ya mokili, mutazani mabe azate. Mais oya ba pasteur communine. Télévision, réseaux sociaux, mbiye bo kanga minoko. Oh kanisa bana minoko. Kanga minoko. Respect na bandeko bazolanda yo. Bandoki. Baza bandimi na binote. Bandimi nani? O azofinga Moïse mbi amundimi nani? Ngai tala muta osakana musala nzambe na mboko oyo ngana kolinga ngote. Ozo encourager mabe to faut dénoncer mabe pasteur. Nazo ko dénoncer lukuta likolo ya komba musala nzambe. Lukuta loba vérité. Makamoma na mwaswana lukuta. Soki ya lobi mbi tozalaki naye na kokondima. Mais viol, non. Drogue, non. Oh, yo viol. Ba violaga yo kaka chaque jour au kenda l'église ba violer yo ke yo zongi ba viol. C'est ko lingi viol wana, eza viol lisusu te. Okumi ko yo kagu. Sko sisi ko lia ba mbongo na yo, sali baguna yo, yo ki ba sentiment na yo, apro ya. Ba violanga. Ngana zio kapasi na libumu. Na zio kapasi na libumu. Wana eza pasi ya ba règle. Azo eza pasi ya Moïse mbi. C'est baraka. Ozo banga te ke modèle ozolo beze bando bazo mona ke bazo confirmer que ça même vie yo pomena. Yakobi mana ba sœur ya église. Tala Alvin ngana banga mutote. O banga te. Na banga nzambe. Vas-y. Ba prisonnier so na sina kota. To beta di solo ekobo. Eza vin o pomena bimana ba sœur. David. Alingi mwasi ya bato. Asuki wana te atiezemi ba preuve ezalaka otanga Bible azwi mobali pe ya mwasi wana akei abomi Moïse abomi na yoki ke babetaki avocat masasi na lokolo mais mutu wana vraiment yebi ko beta masasi te il faut lo beta nde na mutu pour ino beti lokolo faut beta kata na mutu to comprendre ko yebi ko beta masasi. Pono yo eza lukuta. Bazwi bande bakangi mutu. Oh Moïse aza kuna zo sambela ke ko bimisa album na ye, aza na calme o abeti masasi, aza na ta wana obeta masasi. Soki buzuluka osala kombo, buluka bosala ba succès na ba komba batu. Ayebite na mamba holoba. David lelo na Bible tuzotanga Yesu azoloba avandi na kiti ya David. Jésus-Christ de Nazareth mubomi. A violé mwasi ya batazo sokola. A violé a longoli mwana pe ayeko kufa soko tangi lisola ya David biso nyonso toyebi yango omoni soki ba moni ngai awa nazotanga ba verset biblique te bakadisi ke o na yebi Bible te mais yo soko kaniso yebi Bible ngana za na église lelo nazokamba 30,000 personnes na Kinshasa mobimba na ba serulu nyonso naza nango c'est que nateka bango Bible te nateka bango Bible parce que bele abuzo boleka na ba internet buzo lo ba verset bozata na 10 personnes te o balandaka bino c'est que bino Bible ya bino bozo te ya ba melisa bino na deuxième monde lokola mwana oloja puku sote roja puku nani oyo na oloba kombo te mais puku yoka ngana sina kangiso munoko tika ya Moïse mbi Roger puku tala chuchu kama sana na ina mboko kofinga bato ngana sina lobaka nga munoko linko yoka te. L'homme de Toko ta sujet na biso o eda sujet na biso te ma finga eza mabe ko finga collègue na Musa na Nzambe prophète Baraka Mugisha on dirait que ozo bunga nzela muke tozo nga question mais to moni pasteur Sonia Kafuta aleki o ya dali évêque général alobi ke apesi suspension. Oh, suspension ta alobi ke eloko te on a église ba yeba mezi ndeni ke ba rolane na Moïse mbiye ba ovanisa ye a te soute pendant quelque temps le temps que avant na balane la makambo yo moni yango ne mais ya kovandisa Moïse mbiye azana kati ya communauté Bethel adali président na bino ba pasteur nana votaye adali président na bino ba Moïse a votaye
botika kozwa omoni toza na église de rêve toza pe na plateforme ya l'église de rêve il faut bato bayeba kososola biloko wana mibale ozo comprendre plateforme ya église de rêve ezali plateforme moko na kati ya église de rêve oyo ezosangisa bapasteur na volontaire na bango baplateforme mosusu pe ezali parce que Moïse Mbiye atikala kovote président ya église de rêve wana te ya plateforme ya église de rêve neni yo yebite nga na vota pete ozalaki na église de rêve yo bosani nazalaka mais elle basopanga na makambo ya braza na bima natikala église de rêve mais naza na plateforme ya église de rêve te et il faut ba comprendre bayeba différence batika kozwa ba fonction wana babanda ko se imposer likolo na biso natikala ta kozwa mukanda ya réunion ata mukolo moko te na sali 10 ans na ministère batikala ta ko bengisa ngai na ba réunion na bango te 10 ans imaginer lelo soki likambo ezali oh église de rêve wa batika bilo wana bango nde bazomembela biso ba problème ebele oyo ezoleka na Congo non bango nde bazomembela biso ba problème ebele kutunga na bandi ko sala plateforme na ngai plateforme na oh ngana bandi déjà nazo sala plateforme na ngai ya kimia ya bolingo ba Moïse Mbiye bakozala na kati ba walesa bakozala na kati ba nani oyo ba nani Marcelo Mutombo tozaka na plateforme na biso mais prophète Baraka Mugisha toza amale bande bazola na biso likanisi na moni ke Sonika Futa zo eza non bien mabe eza pona ko sauver mwana na bino omoni ngai na lingi na lobebele pona Sonika Futa te ka Sonika Futa pe ni nezoloba mais pas Moïse Mbiye ye bazo reprocher ete ya koki koloba bongo te falaze la Moïse Mbiye ayoka nanu Moïse Mbiye pona minito tuzoka Eliane Moïse avandi kimia bazela Moïse Mbiye akoya bayoka position na eza nini bayeba position na ye bakataka likambo ya mwana te sans que bayoka deux parties te faut bazala ma sagesse nga Moïse akoya nga na koyenda mona Moïse aza awa pembe nanga na kotambola makolo na tiki ba garde ko ba jeep na tamboli makolo na kekoluka Moïse Mbiye na koluka ye biso omoni Moïse Mbiye na minito Kinshasa eza biete azate elengi ya kine kufi Moïse Mbiye azate Kinshasa tozoyoka biete omoni 95% na Kinshasa balingi Moïse Mbiye 5% nde bazotia munoko 95% balingi Mbiye yoka kolanda 5% wana te bato balingi bazebele jour yoko ya na injili yoka kabenga ngai jour okoma na ko mobiliser 30,000 personnes toko sopa na aéroport toko tia embouteillage kutu bayamba mbemba muke toko yamba yo koleka memu mbemba to yamba ko leka mbemba mais ba passer musu bazo kama na ba réaction na bazo oh vraiment bungi nzela za vraiment ya bisote oh ba benga ngate muta benga ngaza Jésus Christ Nazareth asopa makila na yalobi tout est accompli ngana ko tika musoda muninga na ngana bitumba te mais soda soka zwi lisasi bazwa kai ba tena mapeka to kimi to memia na hôpital mais prophète Baraka makamozo bozo la kisaki ozali dans les faux ozali na nzela nzambe te nana zoloba yo ndozoloba ezani mais yo buzo pesa nga kanda na zo comprendre yo te bande ko bazola nana zoloba pesa nga komba mutu moko azoloba tika ko tumbula kanda na papa na molimo papa bande ko bazola ba misu bazoba ko ozali na ba fruits spirituels te papa oya moni naza na ngote ya pusana yo omoni ke naza na ba fruits ya molimo te pusana oyo tia okotisa yango comme ça yo oyebi kote ya kolekanga omoni awa na Congo batu nyonso bazoloba baza kuna bazolandanga nana sali musala lokola nga nazo sala wana Congo azate ko ndenge sukeli yo ke bakangaki yo batiki yo na ba mafia bona boye balobi ke église kwei bandimi bazali susté papa yo zalaki auto sala ke biso na yo omona ke bango bazotonda te lelo na komi na 4 kilts pleti libanda makamozo beza ya solo 4 kilts libanda batu bavandi et pourquoi bande webele bandima musalo salaka te bamona ongo za magicien mo boye aussi ba bandimaka te mitema mambe bandoki bango nde bandimaka te soko za ndoko kondima te mi ba ho bazondimanga bazali tina poto tina bazali mais balobi ke kuna na est kuna osalaki ba dégâts ya ondoki maki atika papa na Yesu akimaka nana ozo reconnaître ko kimaki kala makambo bazo sala Moïse lela kimi mukete batu se kwa Yesu pa kakatambangu Yesu bazoluka ko basimba tanga Bible Yesu pa kima batu so kimi bango te bakoko lia mutu papa Herode akoko kate mutu exact bunzambe ko kima moke pa se déplacer Moïse zamba pambola yo biso ba soda no tozao oh ele kinga mayele tika
C'est pas possible. Bande musu bazo que les oiseaux de même plumage tani azo encourager muninga ne. Moïse vanda na yo. Siko bazo profiter bakanisi bakosimba ye. To silisie Moïse to kozoye succès leki. Pona nini na kongaza la na succès aboye. Azela to ko kitisa ye. Zero. Non basa ba faux calcul. Zero. Kuta ko mata fois 2. Ah bon? Oh Moïse soka zongia. Kine ko bukana. Moïse omoni place azali azo sala album ya sika ya abundaga na banzembo eza na nzembo moke zobiba mikolo Afrique koningana bino bozela fête ezoya bioto ko sala fête Moïse kozonga na ye awo omona fête monene ozala. Ah bon? Yo zo kanisa Moïse asili mawa zero azali ngomba monene oba koki ko matate soko zo meka obukana okomate tala mutema ndenge zo soyo oliga kokoma ba message ofinga osala lo na yo ba finga opeka ka ba mona oga ke mystique wala eza bilia danga ko finga nga soki bazo finga nga tena osepela te c'est que na siri c'est faux finga continue finga kuto figi buke finga. Mais dans les Seigneur, tu as toujours un prophète Baraka Mugisha, azo komisa moninga na pona ye Moïse asali atamabe mongote, pona ye Moïse adana na nzela ba koselier ezali complot Moïse adana nzela. Donc message aux anciens na bande ko ba yoka toujours musique na ye ba somba ba album na ye ba soutenir c'est ça. Papa ba yoka kana bango. Na minute musique ya Moïse mbi ezo teka makoleka ndenge bana oteka. Ah bon? Oh mutu nyosa lingai ba Moïse ezanani wana nyoso buzo sala bo fula ye. Ngana tinda bango lokola bayoka kango te bazana ngo na ba téléphone partout ba continuer ko somba bo somba koleka ndenge bo somba gate ba somba ba continuer ko somba. Moïse za mutu moko munene ba ko sakada ete biso nyoso to profiter na ministère ya Moïse mbi nana adorer banzemba Moïse mbi ete banda poto ba feti Afrique mobimba bazo adorer banzemba Moïse mbi lelo ya obimisa fie moko boye oh Moïse botika bande komboko yo bozandenge nini mutu nyoso kaka soka tombwa mi bino kaka moko bolingi boboma ye lelo awa même na politique président nyosa koya azaka mabe na ba pasteur nyosa ko tombo mazaka mabe Congo pona nini otombola ga batu suka bomi bango de question nanga. Soki wana mboka soki ba moni Alvin lelo ndengo zomata le bakotia ba Jezebel pembe na yo prete ba kitisa oyo nyoso zo sala balinga ga mutaza lelevete yo yebisanga na Congo awa mutu nani atombwama batikala kwa takete bakimbangu baidina bala banani ko saliri ba réputation ya bato nyoso batombwama ukanise bandi na Moïse mbie bandi na Moïse mbie te awa tuzalaki na ba pasteur ba kwei a conséquence ya nini ya bazotinda ba Jezebel même basoni wana batinda ba Jezebel omona ndenge lelo ba komi ko finga ye mais ça va pasteur entre biso na biso to lingani te bolingo na kati église ezate faut za la bomoko poete yeso ayeba to sa ye balobi ke église ya Moïse zo avancer te bakanyan o bandimi bazo ya lisusu église ya Moïse ngana lekaki wana lobi plein tilibanda dimanche bino bana Moïse mbiye botonda na koleka wana soki yo zangi seke yo ndondoki bakosa bino te oh général akokanga église po ani nienda fungolango oh général akangi batika kosa général ya batu akangi yango te église ezotonda plein tilibanda plein tikutu koleka ndenge Moïse azalaka awa plein ya jeté yo soko ozokanisa nazokosa dimanche zwa kamera na yo betele za wasima leka wana tala plaza wana plein ya jeté Moïse mbie yo somo na yemo eloko nguba Moïse mbie pino bo sakana na bato mutu wana nzamba ye baina libumu ya mama na yapona ya za mutu moko spécial anyway Alvin totika bango ba mekanzoto moni bato bazalago balingo mekanzoto likambo te bako yokango bako sentir nani Moïse aza na kosi ya Yuda na kati na Jésus Christ de Nazareth vandi kuna soka sali bango bako situka boye kope kufi kopo wana to sopeli yango mai e osimba te mai ya frigo to sopeli kopo wana
boni marche na ya église na yo moko nde ozokomisa église ya Moïse Mbiye bon ya yo moko de to bima prison ko ya bandimba ya asusi ngai yanga na lingi na lobela ngo te lelo ezaka journée ya Moïse Mbiye mais pe pa na ngai naza na action ya lelo toza na veiller chaque fin du mois tozalaga na veiller yaka na yo lelo na yeko lobela ka Moïse Mbiye programme ni yo bozana en église ezaka ka ndenge tozalaga nga lelo ezaka Moïse Mbiye botika nga batika bayo lobake na ye ko sala publicité église nanga na sima kombo ya Moïse botika soki publicité nanga na roya na futi soit na kei ba TV na futi na sali publicité lelo na ye ko lobela Moïse Mbiye oyo ko lobela Moïse Mbiye ozo encourager na mabe asali mabe mon côté asali mabe atikala ko violer te nyonso wana bazolo beza ya lokuta ba photo peza ya lokuta nyonso wana natiaki yango na ordinateur eza ya lokuta eza ba montage eloko moko eza te bon il paraît que yo pe na ba téléphone no ba bilo moko nini eza toko vérifier papa ba photo ya basi non mama Claire nakanga même te mama Claire ayebi téléphone nanga yango côté Facebook yango mettre ngana côté mususu yango yo okanisa eza nini mais na galerie o nini papa mais yo zala kande awa kotuna nga so prophète tika biloko wana prophète yo kaka kosiba bino nde buzo yiba ba téléphone ya basali ya nzambe bino te prophète tozo dande image na kati oh prophète kutu kozonga wate prophète tozo sala image confirmer te tozo en direct prophète malé le prophète